na espèce on a bimisa Dieu m'entend nza mazomo na ngai na bimisa 9000 et quelques na collection au moko na été na ko sakate nzamba zomo na nga na tie makolo na se toleka. Vive la SAP. Azo ala posa ba aide na bino. Oleka nyuso ke na SAP. Asali ni na ONG na le bobo. Boko soutenir yata na moi 100 pour écoute d'abord. Écoute d'abord ngai na mona papa Wemba. On comprend. Le nkuru akufa ki na kina ikini. On se comprendre ngana ça le nkuru asala ngebele na lobati na finga pété. Na ko finga pété. Vive la SAP. Vive la polaire. Vive Trésor Ngando, vive la SAP pour les délire à Bayaya. Bozola tana vitrine, tatawana, tatautala. Yo, tatawana. Moninga, ngasina lata ki na sumbela kiango déjà. Ngasina beta ki na sumbela kiango déjà. Net bébé yoji. Asoma yelo moko kaka na collection n'est pas. Na kanta ya lo benga ko pese ko. Tanga comme on a été bébé yoji asomelo moko. Olanda. Et puis asoma ngo wapi? To éviter. Tout qui na suka bato bien na tout na yo mais migi ni man nana l'accès Trésor Ngando papa Wemba. Moi reconnaissance ça la moto l'accès papa Wemba présenter papa. Sangana mon depuis papa Wemba akenda Al-Qaïda ekufa muyaka asila akokosoma suye lamba na magasin te yo siko rêve réalité la rêve na ozo rêver ngafuna lata lokola ngando ngafuna lata lokola ngando boko kangate à moi tout seul na beta bino tout nazo kangsa bino minoko nazo fuka misabino Fukama, beaucoup Fukama. Oh, wanana ni. Oh, azo mbongo pa basi na fin du mois. Oh, lembola ba. Musaneka ko lembola. Pas mbongo ba kafi ya bana. Oui, masuna mo Al-Qaïda. Muyaka, soki alakisaki. Un tel kolata na magasin bango. Moninga tana Al-Qaïda na ya déjà na ba biloko. Mundi ba biloko na nzoto. Moninga tana Al-Qaïda na sa na ba capitaine o. Tout n'a fait Chikito Mouchachino, tout n'a clan franchi, tout n'a Spadjari Tembo, tout n'a Corneli Malongi, tout n'a Dadi Soso, Bangonde, ba immorta, Bangonde ba masolo, ya kati o ba ibi makamba papa Wemba. Mais pour l'instant azo aider ngana ba petit yoji wana mike bazobota masika bazokola. Na bino tout, mutalekinga azate na pesi bino devoir. Faut bosoma bilamba ya 30 000 € na année. O lembola ba Musaneka ko lembola. Musaneka ko lembola pas mbonga ba kafi ya bana. Arnold Fuma. Scramblé en deux beat. L'adorateur Molo. MP3 slap. Nakoma molongi kaka boye sepo na yeso. Nakoma kobina bina boye sepo na yo elombe. Nakoma molonge, nakoma molonge, nakoma molonge. Yango tika na yemba kayo yeswe. Reconnaissant j'apporte un chant d'amour à mon Jésus. Bona bolamu asala yango tika na yemba ngo ngadawide. Yo, la nouvelle colle quoi? Ah, Parigo. Tu sais quoi? Nouvelle colle. Papa Yo-Yo. Ami intime, mon vieux. Papa Yo-Yo. Papa Jonathan, Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema, Follow la vérité. Beau s'abonner. Kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Bonjour fidèles internautes et bonjour Banamonati. Bonjour Nabandekotso, bon on a besoin de ce moment. C'est bien moi votre simple serviteur Miguel Niema, autrement dit Papa Ngeli de la presse congolaise, Nakatsa Paris, Nakatsa France. Plus de c'est bien to no betre bino ba indusa. Indusa lamba obligé na solo la vérité TV donc pas tout bolinga ranteni, pas tout bolinga lamba lo ba kanklo kankonde. Ya Mourabil Tornade kanklo kankonde ne kwa Vicky kankonde. Ya lela bil tornade ba roi bilamba na Angola. Ba kisanga la manga hotela. Ya la Hambourg, ya za King kota Hambourg on a kisanga la manga hotela. Ba douve mo la nouvelle collection, ba tout bolinga bilamba bo s'abonner. Bo s'abonner, bo chaîne bino yango.
chaîne Nabino, yango sur la vérité type to yambela bino ba saper, ba musicien, ba comédien, ba joueur, ba prêtre. To on est ba Samuluta d'Angola. Narata Paris, Aoma Samuluta de Paris, Samuluta d'Angola. To pesi mbote. Fidèle internaute, vive la SAP, vive la SAP, vive la SAP. Délire ba congolais à SAP, ba congolais moussou délire bango za soumani ba voiture, moussou délire bango za la ba montre danger. Vive la SAP pour que ba so moni muto contredire ba saper, c'est que bilame so même mutu. Pour na oti na tamoli na ba maison yoji le lona trésor ngando. Non, 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 non. Na rifé malenga parigo to continue ba maison ba yoji et la maison chère. Non, 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 ça coûte cher. Et la maison chère ne ronango na biso a eza so la vérité. So coûter na tonton moro, mais si moro la ta lamba la ti propre PC respect. Ça coûte cher. Na koti yoji na kuna, mais non, non, non. Pièce c'est na ba 4 chaba. 4000 €, bani beta mutu so bio djongo complet, euro keno ba 6000 keba euro so pelo mona, ba kota ba tchangu kuna ba kota na biso. Ba kota ba ginkolo euro so pelo mo 6000 là. Mais so moni ba noro ba so la délire bilamba boye, c'est que ba faut féliciter, ça délire na bango. So moni mutu to finga ba saper, c'est que bilamba zo zoe mutu. Pour que là na mbo oh lamba ça coûte cher et puis na ba noro ne ba zo 4 apena boye, ba vidéo za na bozo mona. Ba noro ba 4 Bakati Bala, refait malenga parigo. Toujours bien habillé. Bonsoir. Bonsoir Mike Niema, ça va? L'internaute ba otala yo, tona maman ba fête ba jouer nolo pe sa banane. Ah, ba jouer nolo ka na ba fan tout, na ba famille, mère, bana, toute la famille, l'équipe de France, mes amis d'équipe de France. Salam quoi. Trésor Ngandou papa yoyo, le king. Na pointe, toujours na pointe. Bonsoir. L'empereur de temps moderne, je réaffirme encore. Mais on dirait au bout des caméras, yango ba internet ba otala yo, on dirait au bout des Hermo caméra faut béton skit. Bah oui, Hermo caméra kara, caméra zo zwanga, ngam na zo caméra ta. Caméra zwanga, Hermo to so na biso bo net kara. Voilà. Tous à la fin de l'année, ba joindre Noël no pesa na banani. O bolanda ça. Nga joindre Noël d'abord pas banana nga. Et faut dire moko ambai. Wesley Oji. Bébé Kimora, Enzo Aito, mère Nanga, Mwasi Nanga, Mimi Bonebe et toutes les femmes de l'équipe de France. Rika Kina, Maman Mélanie, Bobette Baboté, Natacha, 9-3. Et voilà, Bissotou. Donc, moi c'est à Japanakasuku, joyeux Noël avec tous les enfants. Donc, Nono Sevan, Alino Sene Scénario. Fidèle internaute poto banda bien, to tu termine première partie émission na biso place trésor nganda autant ko 4 pièces il y a 4 chaba 6. 4600 €. To banda nango première partie na biso émission to banda nango on enregistre 5 minutes. Bobo na démonstration na yoji ya mamoto to kinagi na ngando. Poto na 2 parties. Deuxième partie les un reflet. Ah place tout ça. Première partie c'est Trésor Ngando. Bon journée en Kata Yoji et puis on se retrouve juste après. Arnold Fouma. Scramblé en de beat. Un adorateur et MP3 schlap. Nakoma molongi kaka boye sepo na yeso. Nakoma kobina bina boye sepo na yo elombe. C'est un de nos fidèles, oui. Et ce morceau qu'il a, c'est une pièce unique que l'on a eue. Et il a quasiment toute la collection, hein. Avec la veste la plus droite aussi. Celle qui a le chemin aussi en bouton doré aussi. Cette collection, c'est l'automne-hiver. Quelle année? Automne-hiver 2019-2020. Pardon? Automne-hiver 2019-2020. C'est en combien? La pièce? Oui, la pièce. On parle pas de prix ici. Vous ne parlez pas de prix? Non, je connais pas le prix par cœur. Ah. Mais l'étiquette peut parler pour moi. Mais ça fait combien de temps Trésor il achète ici? Elle est là. Ça fait combien de temps? J'étais pas encore là. Non, j'étais pas là. J'étais même pas encore né. Il est arrivé il y a une année. Et non? Presque. Donnez-moi, hein. Ça fait 10 mois.
Mais vous avez un mot pour cette pièce? C'est joli pour la pièce. C'est une des pièces les plus fortes qu'on a eues, c'est sûr. Le thème de Bouton a déjà un thème fort, mais la pièce qu'il a, le manteau unique, est une des plus grosses pièces qu'on ait eues. Une des plus fortes, une des plus marquantes et une des plus grosses aussi. Il y en a qui... Donc ça veut dire que c'est quelqu'un de main. Est-ce qu'on peut voir le prix? Sur Moutala, ça c'est Napoléon II. Ça c'est Napoléon I. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Et le grand par-dessus. Est-ce qu'on peut voir le prix? Oh, Yolinga a pris. Rien, pas grand-chose. Yolinga a pris. Napoléon II. C'est à combien? 4680. Mais vous avez pris deux? Oui. 2, 3. 3 pièces. Mais ça a déjà été payé depuis. Ah oh, ça, les lotés. Ouais, les locaux en mode. Ouais, les locaux en mode. Il est seul. Oh, et s'il a déjà. Oh, tu ne sens pas déjà. Oh, tu ne sens pas déjà en mode. Caporal. Caporal. Et Napoléon I. Avec Caporal et puis après... Équipe de France. Équipe de France, on appelle ça Bambote. On va mon amour les gars. Donc, c'est pour pas yo. Les Kings. Voilà. Voilà. Supporte toujours l'idéologie, l'équipe de France, l'équipe qui gagne. Trésor Mando, papa, j'étais le King, Napoléon. On y va. On va venir à le babo. Et là, c'est des champions de Yoji, mais c'est des gens qui sont dans l'ombre, dans le silence, ils ne parlent pas, ces gens-là, qu'on voit là. C'est des Niama. Niama. Moi, prédiction par rapport à Yoji, bonsoir. Bonsoir. Vous s'est présenté là, tournoi dans le moment entier. Combo, papi Mokoui. Papi Mokoui. Confirmation, Trésor à ça confirmant. L'histoire, il y a la santé. Alors, on a poto bako sarate. Mon to dans le magasin. Alors, bako sarate. Yé, aïbana, comme ça na ordinateur. Donc, tu vois, la ceinture noire. Allez-vous-en, nouvelle colle. Allez-vous-en, allez-vous-en. Quoi il va y avoir somi équipe de France. Équipe de France. Équipe qui gagne champion du monde. Bonsoir. Ça c'est Déclos. Félicitations. Donc, il a gagné collection de Ghané, Sili, donc tout cela été. Félicitations. Ne parle pas trop. Déclos, il y a un grand champion. Arnold Nfouma. Fidèle internaute Tozongi. Ngando to 6 années déjà. Mais tout le monde est tambola na ba yoji nyonso to ebite explication za nini ozo tambola na ba bilamba nyonso soma yena ne bien ndenge ni tout le monde ozo tambola na ba bilamba belé malamoko. Bon, explication ce que ça bonana explication ce que migi moniteur ça la mission dernièrement oyeba été pour yo tu akin bangola comprendre na poto mamba yoji venanga za témoin vous comprendre mamba yoji ezate ke yo poza devant ngai ke na sala sonene ayebi venanga ba pesanga pouvoir ke petio yo bendele kende nango kumbelango komisango comprendre on va venanga to beta yoji ti pas beta yoji comme beta yoji mais tellement bolingo zali concurrence et cause à la té et ça que ya ke na plan na ye petit na plan na ye ya na plan na ye petit na plan na ye l'essentiel ka respect monier dans le pays blamba 20 tonnes à 50 000 à sur combien et ça les ni chaud ni froid c'est ton problème petit nanga yozano king kende vous comprenez voilà mais ça veut pas dire que nanga l'équipe nanga vous comprenez c'est pas dire ça c'est pas dire que nanga l'équipe nanga ça veut dire faut jouer avec l'âge, il faut jouer avec l'âge, la sagesse et l'intelligence. Ce que tu me dis, c'est l'intelligence wanate. Nga sali délire nangai. N'empêche combo papa yo. N'embenga mwana yoji. Bino sikoyo, tozaina bino bien. Ba viemo bo misusu. Bo comme ça ko ba concurrent na bino. Entre temps nazo beta bino, nazo chicoter bino. Collection été. Mona été. Na beta bilamba 15 shaba. Surtout ton beta on calcul. Na beta bilamba 15 shaba. Collection au susu.
nakenda bango na baken shaba mais bango bazo comprendre te balinga ba tembe de mokuse de Liège malgré ozwa manteau wana okela ta manteau ti lelo to mona nu photo te o tie photo na ba elela o comprendre na ba bokolanda yo mutadi boso olandi olati suivez les guides bilambaka onga na obeta yango ka bino zo pesa bino posa ça veut dire que naza le king o comprendre solongo ça veut dire que naza le king molakisi so na beti bino fo bolanda so na beti bino fo bolanda je vous comprenez donc je ngam na o ménager je na répéter la même chose comme un fou je ngam na zo mener je ngam na o ke nango je de 6 vous comprenez bino tout bo tourner kana carrefour na ngai bo tourner kana carrefour na ngai ba oye ezui ba ekangi papa yoyo question monsieur Eza pourquoi tout monde biloko belé boye bilambe belé na tomna bilambe belé boye pour pas comprendre dimension ya ma solo ndenga na zo ke nango ali no scénario na tomna bilambe belé boye pour pas comprendre que na gagner na zape sous na temps ya ba jeune bango te mon siko na minito faut pas ça ko ba concurrence entre Gourou na Petiwana muke bébé yoji pas parce que na bango kanga sumi ko le kao nga sumi ko ponga vraiment go ba tika ozonga soute po en vrai nga na ça dépense nazo bête la bango nazo bête la bango ozo bête la réponse ce soit dit ba na temps on peut sa réponse te pourquoi baza na temps on peut sa réponse te pourquoi parce que baza na ngote parce que ça complication parce que ça ni monde ba bloquer autour baza na ngona ba photo na bango na ba baza na ba photo na ngona ba portable na bango yo toi mais na ba parler na bango zati na parler na bango yate bazo la ta na vitrine bazo bête na vitrine aya na vitrine aya sali photo rêve réalité vous comprenez nga o ça réalité bango siko ba bête na ba rêve pas leur bête à Napoléon premier ok na magasin au sali photo na kangisa mbongo ba futa mbongo ba impôt ya Belgique po na Belgique ba futa ba impôt ya fin de l'année so ça na ba na 3 ba futa balar na zoeja ba ressources Léon Bundolo Tigana Zoreta Nathan vous comprenez pan pardon ça le biso na espèce on a bimisa Dieu m'entend nous avons masomo na ngai na bimisa 9000 et quelques na collection au moi qu'on a été na ko sarate nzamba zomona nga na tie makolo na se toleka vive la sap sumbeleni ba boro nga suna besoin na ngote boso beti et kontaka première semaine na deuxième semaine après goût na ngoya na nsuti nga sina beti munda o et comme lamba pyjama na palais si chaba pyjama yo siko rêve réalité la nga rêve na ozo rêver nga funa lata lokola ngando boko kangate à moi tout seul na beta bino tout nazo kangsa bino minoko nazo fukamisa bino fukama boko fukama je fais malinga parigo papa français ebisa bango na ebite mais to ba total ya bila banda janvier ya 2019 et si on a décembre 2019 au côté combien na yoji amba mota près to beta ka mo calcul mo industrie ba internet ba na biso vite fait so au côté combien tananga na lobaka s'il vous plaît grand prêtre Rifle to éviter to sola ningeni to moni otokata suka na plan comment plan ngozani po bino ko pesa ba mona ezala ngo yoji mo pesa ngo comme deuxième version partie première version ça déjà tous nos ces alliés yango yeti ba benga ngo première version partie lumbe na Finlande motema zaba menga papa français moni pièce yango allez-vous-en nouvelle colle yango fini la récréation papa yoyo Napoléon azu Napoléon 1 Napoléon 2 parigo clôturer sikona yo juni parigo moi o to na sola vérité allez-vous-en on est elaxini siko mais pièce moko bozuzu na bino siko yo parigo akina suka totala tamba siko zo siko allez-vous-en loko na bolongo allez-vous-en équipe de France yango ne fanti masolo na cha Paris équipe de France et vanisi masolo na Paris bana mondo ti ba tolo lodi e fefe na Ambour mama Philbertine Samba moi ça docteur Samba junior Muku na maître Toro MP idari ba Holanda biso bazama trop ba Holanda biso à ce net moment pièce oyo eza quatrième pièce na neo eza sur la vérité moni ngamba liboso na accompagner ozo soma pièce oyo eza quatrième pièce no ya yoji na neo témoin bazali bazaba menga bali ba chinois de zaba menga papa français zaba menga granoko bango ni surtout bali ba Patrick Meka bali so on parle aussi la troisième pièce na beta qui chasse à l'homme yango moni chasse à l'homme na beta ngo na festival à Tchango yango gana festival so diso bima premier festival à Tchango ngo après 2 mois ba ya pe ba sopani deuxième siko na beti mankoko na tankoko
au monde nango on comprend après troisième yango finition siko ba bengango nini allez-vous-en on sort pas allez-vous-en et yango na ebisi bino Mélanie Malenga chapin sakala masolo yango tout carré quoi masolo tout carré siko pièce pe yango ozana soirée nini oyo la télévision bilambo somi ya mbongo ebele boy 4 chaba 6 ndiri yango na soirée siko minute soto vidéo ka to que clip ya Kubuyu papa forme avec président Chikito Mushashino Salam Koroli Malongi Dadi Soso yango na pièce ezo beta ma minute kala te to kende ko sala masolo en plus chango ya nani Jansi Mayasi l'homme il fallait masolo yango ezo pesa mais lelo oyo na ebité marama bilambe tambolara bo beti ba beti on dirait bino bozo beta mais bazo beta bino te beti na otozana na king trésor ngando beti a beti si chaba mais réponse était n'ebité msunga za projeté peut-être msunga répondre Miguel oyo les équipe de France jamais comme je comprends tom sur le cours tango kenna on se comprend on des équipes de France équipe de France déjà ba tête ba ya on se comprend ba ombre jaune azali Cyril Kina mfumu kimbango ali zoka ngando kuna ninga fongoli bem azo do bem eza plein na ba plan na ba yoji azo bimisa ba yoji ya mamoto azo tabola mikolo coffre plein na ba plan trésor ngando zoka ngando kuna na bem ninga zo kita biso vivre la réalité ou la réalité na pesa nous me condoler na pesa joyeux Noël na bana na ngai Mélanie Malenga wana femme na Mélanie Malenga à la pointe Refine Malenga Junior Malenga Enzo Malenga Mimi de Yaya Mimi Malenga mais c'est moi vite fait et ça peut na bateau pour respecter côté Yoji amba moto ata congolais moko oyo pour respecter obité ngape na lataka na Yoji mais non qu'on a payé lataka pe Yoji Niama, équipe de France n'est qu'un solo. On comprend, toute l'équipe de France est yango, ma seule équipe de France. Je comprends non? Biso tozo même la monde. Le cours à Tika Bendele, yangwana trésor ngando azun Napoléon 1, Napoléon 2, 1 plus 2 égale à 3. On comprend? Il y a pas compris. Il y a pas plus bonus de caporal. Plus caporal. Voilà, ils ont ça biso bien, ils ont délire ya banoko. Na nenga mabeti na kabola bino, ils ont délire, banoko oh ba simbarala. Sora simi 10 chaba, a rolo on appelle 2 chaba, 3 chaba pene là, mais ils ont délire. Ils ont délire po elamba na poto ba ibaraso elamba te. Ba chaba elela, ba chaba maramutu na moyo ibete. Donc bon ba noro tsokata plan 4 chabetal. 4 chabetal donc eza blackité au mona ba noro bazo somba boye. C'est que ba noko mukezo kota bazo somba elamba mais ngando question mo boye eza bati batunenga na question mo yuti vite fait pas ndeko nanga kanklo Konde mais poso babi poso na yo babi osala ka ndenge ni pour la poso ngando poso kanklo Konde bisinga mige moni ngando za ka swe kanklo Konde biso za so la vérité so abetelo maboko to ebisa kanklo Konde bisinga bi mige ngando za ka swe azaka na poso swe tana la mo ciao tonton tana mo mke papa no bien mbomi mondele trésor mondele la déjà pembe mon amke c'est pour ça j'entretiens toujours ma peau toujours élégant, toujours beau, j'aime bien m'habiller. Félicitations pas mère hein? Ah, mère, Mimi Bonebe, la grande dame. La grande dame, la sagesse et l'intelligence. Après ça va bisou place aller. Yemutu a lambela kanga, yemutu a lesa kanga, yemutu a supporter abiso nanda kuna bana na biso donc ce qu'elle fait, elle fait un grand travail donc je la yango mo epeli banda et salo bien c'est une femme vraiment oh mais kavuma una yego donc bino kututé. Tout ça calcul roi bilamba olanda biso bato bazana biso mona ti bazama trop voilà. Oh, ils ont chapeau. Chapeau. Là, il a bleu tout au chapeau, yango. Tala. Yango. Le prix non combien? 530. 530 euros. 530 euros, tiens. Ah, na bisibino. Moni o. Sapato. 920 euros. Ils ont chapeau à chapeau. Yango yo, chapeau à chapeau oh. 920 euros. 920 euros. Yango. Voilà. D'accord? Ok, ah. Moni o. Gilet oyo, Vovent, veste. Gilet oyo. 2019. Tout ça on prend on la terre. 1200. D'accord? Voilà. On comprend ce qu'en réalité. Pon na koma king. Moni o. Yango.
2290. D'accord. Moni O. Moni O. Moni O. Vous comprenez ce que vous avez comme king na moko. 2800 euros. Bango tout ba la ba ebi. 2800 euros. D'accord. Moni O. Et makenga étiquette moko. Moni O mbatio. Ya gilet wana. On appelle ça un combo trésor ngando. Tana beta mbatio. Monde entier et landa. Na sûr que boyebi, batu ba otala nga ba yebi, tana beta kambati oyo. Tana beta kambati oyo, batu tout balanda. Mbati oyo, prix nango yango 1860 euros. Voilà nanga. Siko étiquette oyo na omona ngote. Oyo sikoyo ezalaki kaka même prix na oyo. Même prix. Na oyo. Deux fois 1860, d'accord? Moni O, pipi. Moni O, 2460. Yango. Bilambo nyonso eza 2019. 2019. Été 2019. Cameraman abiso azwa bien. Cameraman abiso azwa ma bien. Comprendre? Oh tout 2019. Na sama kamuna mukile salate. Oh tout oyo so calculer boye et ça li 15 000 euros. Ngana sombango 9 000. À part Napoléon, à part Napoléon to kota. Tozo kota. Oh, ça dit 9 500, ce qui 300, une espèce, on a bimisa. Dieu m'entend. Nous avons mazomo nangai. Na bimisa 9 000 et quelques. La collection, oh, moi qu'on a été. Na ko sarate, nous avons mazomo nanga. Na tiema kolonase. Toleka. Vive la SAP! Vive la SAP! Vive Napoléon! Vive Trésor Ngando! Vive la SAP pour les délire à Bayaya. Maramo yoko si la te na communauté dit. Oh, sogi makambo yoko videte. Makambo yoko videte. Oh, 0 qui fois ni longba. 0 qui fois ni longba, ton a posa et bangando bazalara. Ton a posa ba de Paris bazalara po yoji ba tekaka. Biso beto mon arami se sepelara. Ton a posa makambo. Vive la SAP. Parigo, il fait malin à Parigo, pièce sur pièce. Ton a posé, il fait malin à Parigo, à Zalaka. Ton a posé à sa père, va vivre. Maramo euro vidéo, 0 Gingwani Longba. 0 Srokeri Longwa dit. Ton a posé, sa père balata. Ba musicien ba yemba, ba tu ba père baka, ba Fabrice Mola, ba paye baka. Ba Fabrice Nseka, ba paye ba palin, ba sa père balata. Vive la SAP. Oh 0 Nino Longba. Vraiment félicitations pour la pièce autocata. Félicitations Nabino, la pièce Bokati. Bon la pièce on a pas clôturer année ou bien na décembre euro fin décembre de retour tout le temps to benda. Mukile tout le temps été automne hiver masole kota. Biso za boy so ba meki. Toyé. So ba meki bozui bigogo. Chez nous équipe de France, tous les champions du monde ba gagner au lekate, au lekawap. Voilà. Chango ne te laisse chango. Chango to beta chango to gagnant. T'as la pièce en haut. C'est ça le problème. Yango. 2 mois va ninga. 2 mois m'souba. Yango sur la vente privée na bango. Mais est-ce que tout le monde a joué vers la fin? Question sur le pourquoi pour nara yoji amba moto si longtemps on va marquer BLP à danger. Pourquoi bino préférer yoji amba moto? Ça question na bino mbalé moko na moko répondre. Yoji vous mettez idéologie un d'abord. L'encours Papa Wemba, Stervos Niarkos. On comprend l'idéologie à grand prêtre. Donc, ce que tu as mis Kili, Bango manqué. Aussi, Bango mané va payer sa idéologie. Bana ba kin kudo, on va tant l'encours à ce kita. Ba kinwa, nous sommes ba kimono, ba yujama. On comprend tout on était là. C'est pour cela tant de peu Mikili, parce que ba kin, tu as qui va s'amener l'encours tito. Tu es Mikili, tu as un cours, on va goûter. Mais une question de curiosité vite fait, une question dans l'action les cours Papa Wemba. Moni okoyi ba Papa Wemba la mort te za na mutuka mi makayo. Oza sur la vérité. Dans l'action Papa Wemba ko ça no bisoté. Ata mutambo sur la souté mais par reconnaissance car yebi ça la rapide. Te lisolo ana mali sur ba kini ngana bi le cours na kina. Yokutana Wemba na kisa ça. Témoin malongi Coroli malongi. Yemo ayebi tita on a ipotopé. Tous années ensemble, biso to lo bati. Comprendre? Fana le mukilebi. Mukilebi ba zazaba ba ebi. Mukilebi ba to be histoire ba on va commenter, on va commenter. Na profiter na pesi bana ya Londres, ba sérieux à Londres, malgré tous en hiver, ba do sokola 450 fois. Et ba sur la main à moto te ya malili. Ba telang ba sera ngeli Lili Mayabo. To pesi mbote Lili Mayabo, Blandine Omar.
topesi mbote Roselyne Kanyama donc topesi mbote Rosanne Kanyama topesi mbote bana Londres basero bazo sokola bien Pati Lumbe topesi mbote bana ndabisa c'est pour moi. Pourquoi opona Yoji Yamba moto? Parce que moi je définirais mon expression pour Yoji Yamamoto. Tu vois, Yoji Yamamoto c'est le yin et le yang. Tu comprends? Yoji Yamamoto c'est une personne, c'est un personnage qui est très calme, qui n'aime pas de bruit. C'est un personnage qui vit vraiment, qui vit pas taillé dans le monde de boom, dans le monde festif, dans le monde un peu chaud. Non, Yoji Yamamoto ça veut dire nase yanzete. Au moins yanzete ndé la piote. C'est le calme, c'est le tempérament calme qui règne. Mais c'est un mec, on a dit c'est le yin et le yang. C'est un mec maintenant, il est très calme, posé, mais qui fait des habits pour Nabatuba Yebana, qui fait des habits bizarres, qui fait des habits brutaux, des habits brutaux plutôt. Tu comprends? C'est un mutumosko, so monier, un mutumo ya net bisote boye, bacho boyete. Mais c'est un mutumo très calme, mais qui fait des habits maintenant, il y a désordre, oh tsaka ba bruit, oh tsaka ba tupo ba Yebana, on songo Yebana, na mokili. La taille Yoji Yamamoto. Moni bato wana tout. Balingi ba Yebana, yango ba yana Yoji. Bayoji na bango eza ya defisanga wakambeli to bunda na maboko etumba ba japonais esenginde ba Yamamoto tala mwana oyo azoki na liso abuka nimbanga papa Rolls mais ngalo vite fait yo sigo calcul c'est bon photo hiver to le 30 awa hiver Napoléon oh ça qui a été dans tout il a été année d'où vient le king vous comprenez alors soit tu continuer awa vous comprenez soit tu continuer awa 6 tonnes d'accord Natie awa. On a 20 quelques mille déjà. On a 24, voilà. 21. On a calculé là. On y awa. Tu te continues awa. 4800. 4680. Tu commune à 25. 25, 26 et quelques. On a pris normal, hein? Non, on va toujours. On y awa. 3900. C'est 3800. 3900. Tu comme na 30 et quelques. Tu comprends ni na susu na temps ça ba guerre na binoté Jean-Willy Yaba témoin vivant oculaire il y a trésor ngando andima qui albina petit nanga. Mais Bigantsumbu porte alors Bigantsumbu na pese mbote à partir de Vienne, à partir de Suisse. Vienne nga Willy Yaba binanga petit frère Alain Kibala petit nanga sama comme susu. Na tonga 3 immeubles na vendre ça. Donc, la minute, c'est pas que nous soit recul. On y va, oh, il y a une guerre. Oh, il y a une guerre. Il y a une année. Il y a une année. Et il y a 30 000 et quelques. Il y a guerre, il y a une année. Pendant le 1er janvier, tu le 1er janvier. Na sisi peut-être. Monio. Yeyo. 700 et quelques. Il y a collection Oyo. Il y a collection Oyo. Il y a 35 000 balles déjà. On a besoin de binoter. On a besoin de binoter. Na libisa bino déjà à la fois passé vous comprenez été boye sous na bilo na bino pamba ya manzenge boye bosa nga sous soini nga na tana chapeau côté maman bende boye comment expliquer chapeau maman bende tout ça donc c'est Napoléon c'est l'empereur mais toki quand Toromo qui na suga bato bien na tout na yo mais migi ni man nana l'accès trésor ngando papa Wemba et moi reconnaissance ça na muto l'accès papa Wemba présenter papa zanga c'est ça bon moninga ngana zasu na tana binote boko latanaka entre bino les gourous au sa guerre na de Mukusa choisi le roi de Mukusa à Liège au kosa la guerre na bébé Yoji pongai en vrai dire non ça n'a dépasse pamba beaucoup qu'on a bino ngate mutu mo azoya te pona alonga la babiloko ngana ozo babiloko tout na ne mutu alongo li ngote babiloko tout na ne mutu azolongo la na to ya likolo ko lekanga ya ebele boye azate Moutazolongola na to ya ebele sala ba calcul kende tuna na batu babiloko oyo tout na oya bango ndeti bébé Yoji asoma yelo moko kaka na collection n'est pas na kanta ya lo benga ko pese ko comme on a été bébé Yoji asoma yelo moko Olanda et puis asoma ngo wapi to ebité de Mukusa de Liège asoma yelo moko asoma chemise à bleu na pantalon moko de Mukusa de Liège ne goza nani de Mukusa de Liège oh tout na comme on a kando lokaki tout à l'heure to longo mususu
Oh, monsieur de Moukousse de choisir le roi. Mais pourquoi on coupe ça bandikuno bakombo boyo kotanga bakomo na bango to mobali mobali kotanga bakomo na bango mususu wana kutu o wana nani o azwa mbongo pa basi na fin du mois o alembola ba musane ka ko lembola pa azwa mbongo ba kafi ya bana pa azwa mbongo ya kafi ya bana ya basi na yo kutuko ozo lukati manteau ya Napoléon II osali photo otindeli vient na yo Papa Léon, viens dans la Léon, on a pêché à partir du Japon. Je peux pas péter, il faut vous la reconnaissant et pas Mouta Salabi. Il faut vous la reconnaissant et pas Mouta Salabi. Nous trésors, Léon Mundele, viens dans la pêché au mbote. Mon Lélo, sur la guerre, c'est à cause de moi-même. C'est moi-même qui a cherché tout ça. Pour nous numéro, on a pêché les gourous a pêché un tel, comme ils cerclent vicieux, bango tout va comme un numéro, et on a un tika maramboana. Mais viens, je le porte dans mon cœur, Léon Mundele, battre la bana madame, un jour tu au Kutanaka. Avie Moko, à celle belle ponanga, je suis reconnaissant envers lui. Mais pour l'instant, Azo et Denganan, petit wana, petit yoji wana, Mikem Basobo, Tamasika Basokola. Nabino tout, Moutalekinga, Azate, n'a pas nos devoirs. Faut que bilamba 30 000 euros na année, oh, on a sali. Rêve et réalité. Rêve na bino et ça réalité nanga. Bon moni bino na l'équipe bino timukule kufa bino botika la tuna simananga na za le king na za empereur Napoléon des temps modernes. Bolinga te c'est Trésor Ngando qui dicte, c'est Trésor Ngando qui donne les règles, c'est Trésor Ngando fait nanga vrai ou faux? Oh c'est vrai ça fait mon petit. Vrai ou faux fait nanga. Ba ça la ki wana c'est déclare ça la ki wana. Ce petit ça muke fo bondima e. Asa makambo o mikolo kutu ba ko sala te. Otika langa space te na comprendre que oye na méchant mabe auto ça l'émission les émissions na pe faut que langa pe na poser ba question lobby déjà do na méchant mabe nani l'action papa Wemba nani l'action papa Wemba nani sou l'action papa Wemba mon papa Wemba c'est le azam master ya papa nanga tu vois moi papa Wemba m'a porté bébé Olanda papa Wemba za ami intime ya père nanga nga vana ya ba Paris. Papa il vient à Lyon, il est avec mon père et je suis là assis sur les genoux de Papa Wemba. Na ba vie poli, na ba vie zaza. Olanda. Ko betangu masolana te. Oui ma solana mo Al-Qaïda. Muyaka soki alakisaki un tel colate na magasin bango. Moninga tana Al-Qaïda na déjà na ba biloko. Mundi ba biloko na nzoto. Moninga tana Al-Qaïda na sa na ba capitaine o. 2004 ngane Al-Qaïda na 2008 on nanga tana Al-Qaïda na o jana somba mais il paraît que Al-Qaïda mute fulio nga moni vimo pa nga mo pa boire nga na 2001 13 ans ngando de Genève na bango mette même fois na lansa ba banga nga na ar na ngai moni nga bango baluka ngai nga na groupe nga mo bona Lyon comme nango G8 ba masa nga ba Gaylor Kelo ba Francis Mbala ba Pompon Bilamba to ça qui écrire na biso mais ce que tellement na beta fort Muyaka azamona chango Muyaka na ezaka nikesi bayaka Muyaka azamona chango mais benge kaka nikesi bayaka mais pourquoi so bengi Muyaka yenga na ebiete yo ni tuba komba batu yo na tia bakombo na ye Muyaka ayebi papa na nga ayebi mama na ngai Muyaka alela ngai Muyaka yesko azwanga pona na diminer ko ba master na ye ona nga Muyaka do utilisant a compte c'est pas que tu lisanga a monique petio naza na petio ba master ne balingi ete a contacter nga na Lyon na ye pour na brutaliser ba master na ba yoji exemple on a brutalisé nani héritier scram na fils Dungu mais nga peta na coach wana na comme na bien na bango et loko alinga sala asala yango te mon nga Muyaka place azali mo ayebi je le traumatise jour et nuit ba vie on a sala là je le traumatise jour et nuit on nga na zanango azanango te Olanda ba information na au place aujourd'hui c'est très bien. Mais ngai Muyaka akotiaka comparaison ngai jamais natika musika on dit pas jamais on moni papa Wemba bana papa Wemba que son nom repose en paix mon depuis papa Wemba akenda Al-Qaïda et kufa Muyaka asila akokosoma suela na magasin te musala na ye ko benga kaka papa Léon aidaka ye donc yo do confirmer so ni qu'est-ce que la azwaka biloko na nyongo azwina nyongo batindeli papa Léon va vie Léon pas abando futa ndam yo ngoy baba réalité na zo biso biso ba réalité ce que pour yebaka on comprend bango tout wana ne ba bongo bazai le côté bon moni refa malenga ndeko ko la mana kata magasin si c'est des hommes ba yaka na magasin ba somaka chaque saison pour monumento manto na ba portable na bango bazana ngo et puis ba commandaki yango déjà na Japon Olanda ba commandaki yango déjà na Japon c'est pour te dire maintenant force de frappe
c'est qui a la force de frappe? Et ça moko, une seule pièce. Par exemple, dans Zwango, Abinganunga na Zwango, Moussou yo Zwango. Olanda. Siko oyo, ba commanda qui ont déjà na Japon. Mais bazo zela. Lobi to bimi na soirée fallait ba ya Jean Williaba. Ba ya qui? Jean Williaba, Moïse, olobi nini? Bon appétit notre trésor Kando, na moni bino na bino ba Japon. Bayaki Boyaki Toto Parigo Bokimi Parigo yo ndio kima caméra trop terrain qui ma caméra te biso babilembo te non tika tangando bon tous on a extrait à Parigo na Yoji on s'est tous après attraper pas au moins temps souffler Parigo na Yoji amba moto 4 pièces il y a et ça combien 4 tonnes et quelques combien 604 4800 4800 €, on s'est tous juste après extrait Parigo na Yoji. Scramblé en de beat, un adorateur et molo MP3 schlap nakoma molongi kaka boye sepo na yeso comme on a allé vous en sobi na bino bolisi bolandi et Parigo nouvelle code sika on a aussi bino beaucoup sont appelés des sautés comme les gens moni masolo équipe de France trésor ngando papa yo les King Napoléon 1 Napoléon 2 Zabamenga papa français masolo chinois de King chinois de Paris papa fort Chiquita Mouchachino masolo ango pièce ya ngo allez-vous-en yango yo esa masolo oye kangi masolo tout ya ngo. Voilà, très cher internaute, émission. Merci à tout le monde. Toujours année prochaine, tu as un événement Ndeko Fali pour le 28 février. Et tant que Bino sa père, vous préparez pour l'événement comme vous savez tout surprise to boye pena bo afficher des bateaux qui to na idéologie boye na concert à moi na mai na biso Fali pour ah wana maza frère bon so bien que équipe de France tous sur le terrain quoi. Non, vous invité à un concert pour tout le monde. Tous là pour me biso to simbi bendele quoi. Monde sur tout simbi bendele ou ta gauche à droite c'est ici équipe de France. Et on appelle à Pessi nouvelle en équipe de France. Trésor ngando papa yoyo Parigo fait malenga Cyril Kina Fumuki Mbangu ombre jaune Patrick Meka Naya Lola Alino Seni Zabamenga papa français père ba français Zamamenga voilà. Et on a l'année prochaine tu rebandana bino na nini dans 2020 est-ce que tu kutana bino en février ou bien tu kutana bino en janvier pour la nouvelle collection l'année prochaine. Bon yomo to na biso ensemble quoi to na biso ensemble mais masoleza en piste na bosanité Moïse Le Senge toujours équipe de France et on batu ba simbi vraiment masolo équipe de France en plus aussi to ça va marier quoi basi na biso net un numéro 1 je cite Mimi Bonebe Oya Trésor Ngando, la grande dame. Numéro 2, Mélanie Malenga. Oya Parigo, il fait Malenga. Numéro 3, Cyril Kina. Mama Rita. Oya Gou. Oya Mine Nani, ombre jaune, Bobette Baboté. Oya Nani encore, Zabamenga. Pati Elumbe. Nakatia. Libanda. Voilà. Ça lui sauverait bien. Chinois de Kin, chinois de Kin. Natasha 9-3. Voilà. Et ça lui sauve bien, très cher internaute. Alino Sene scénario, te PC. Alino Sene scénario, te PC. La pièce maîtresse. Balanciaga, l'homme qui contrôle. J'en citais là, pas juste Simba, TPC. Gilet Emporio. C'est bon, ça lui sauve bien. Tout fini, non, Ngando, Batouara, Nabiso, Napoléon, Bitumba, Bilamba. Donc, il y a délire, il y a Noko. Bazaba responsable. T'as la zone au Karang, Ngando, et Debiso. Ben, moi, non, c'est 3. Donc, à ça, la délire, oh, 0 Fene, Ngani, la Badi.
banoro baosala délire balukaka lar bamonaka lar bakataka forme Richard Lwemba nanenga mabe te Richard Lwemba topesi mbote tofinir na yo Alain Kibala vient nanga ya kati ya Panama mais tofinir na yo venant le bobo Martin Skoudimana te mais babi 1 euro problème 1 euro 1 euro trésor ngando bambongo nyonso zo bebisa o fondation eza fondation zéro fenea au coach champion moi 100 euros année prochaine bazwanga soute année prochaine bazwanga mais répondre na ba question na ngando to gida année prochaine tonga ozoke kisasa mais répondre na ba question réponse non ça peut à peu près combien de kilos ils ont pesé non 20 et que ça va 5 kilos mais oui mais nabibu mais bambongo nyonso année prochaine nabi des parigo s'il vous plaît des parigo dernière question ozokima ba question na des parigo za congolais ndikono le bobo asali non répondre à la question mais non tozo tonga année prochaine to ke ba mais mutasali ala posa ba aide na bino oleka nyuso ke na sap asali nini na ONG na le bobo boko soutenir yete na moi 100 pour écoute d'abord ngai na mona papa Wemba on comprend le nkulu akufaki na kina ikini vous comprenez ngana ça le nkulu asala ngebele na lobati na finga petit na ko finga petit on comprend merci donc on va soutenir zéro feneza te merci voilà tokomi na suka babilambo nyonso ke ba 30 quelques mille mais ndeko na poso ba $1 mamna sali ba saper moko te ya bango wana kan wana basala yango on a sali na ba vie na ngatu équipe de France ba binanga ngando wa petit na biso faut bouler ce comme mususu o te déjà la barre ngando répondre biso dans la question tout monde trop fonctionner te monde était de parler répondre biso ta monde mama viva tuna via Rijana le grand libanais tuna via Sikio tuna fait Chikito Mushashino tuna clan franchi tuna Spadjari Tembo tuna Cornelie Malongi tuna Dadi Soso bangonde ba immorta bangonde ba masolo ya kati o ba ibi makamba papa Wemba ya zaza vous comprenez Gilles Emporio Richman non makambo papa Wemba to tuna ba Valérie Lusandu tuna batuana bave Magela tuna batuana Bagila Roche ikuku tuna ba Alain Kibala ba vienanga tuna bango masolo wana ba Martin Kibala Kudimana tuna bango masolo biso tuna mona mukile na biso moko mona mukile na biso secret mona mukile omona mukile cameraman omona mukile na biso omona mukile soki na mukile le king azala semoko soki na za deuxième T ça veut dire na premier. Donc parmi les 3 personnes dans mon kilo qui na yoji, ceux qui na premier ça veut dire na deuxième. Donc na tigre bino bozo ba les premiers, botanga place bino bolingi, mais nga naza le king. Naza le king, na kufa king, na tikala king. Makila king. Na Orlando bino soute na leki bino abuo, puis a tikicha. Merci. Partagez-vous, abonnez-vous ici. Merci. Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguedniema, Follow la vérité. Beau s'abonner. Kunani ba pesa rabasangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse.